Bota, je vous invite. Vous êtes déjà prêt ou prête. Vous avez un film et la vidéo Sika. Mariage triqué. Mariage triqué. Allez, le lobby nous reçu mariage ya. Si on a ou aza mwana mukie, ou aza na aza musika na domanze. Mais bon, lui bossa li bon tout kaka domanze. Obike ebe nga na kamoka. Bino ba idio boza pembe na sila. Bino bakomisa ka batu ba ko na makasi. Donc famille Bota, consommons belle vie pour mariage triqué zoé. Arme de guerre et Sili. Mariage triqué et zoé. Ça me dit, on dit que belle vie, maman paie ma pénale. Tu as fait une rédivision la chaîne. Donc créer une nouvelle émission mon boy. Parce que si la nuit au Kabate, si la nuit au Kaboula, la baningate. Moi, je suis un communicateur, mais je suis une communicatrice. Tous les bandes des idiots là, baton à Kaé, à Kabakate, à Boko Flambeau. Ils sont très bien mon ami. Je vais les garder dans mon monde. On a dit que le raté fils si la kena orphelinat mon boy. Après si bana babola, bana bitike biloko. Ouais comme ça il a mon matalana te bona. Ouais comme ça la matalana kana biloko ezaki tina. Faites au mutu yemo ça sali nyonso. Yo yeka le rôle invité. Celui qui paye une enveloppe il y a 200, celui qui paye à 300 non événement. Dommage à la série belle vie, à la série si là, pour comparer mariage naïe, pour dire polémique pourquoi. Tous ces bandes des idiots, va respecter ma tata na bangote, va manquer sur internet. Allez, bah moi on a besoin de simasi là, pour pas nous que la rabat pas problème. Mais belle vie n'a pas pété au hasard dans mon lieu. Tu vas bien nous tirer, tu vas péter, tu vas tirer couronne. Il y aura des morts. Mais belle vie quand dit à considérer. Tu le dis qu'après on a passé de la foi, tu le dis même sous. Belle vie au monde à qui vous rendre visite. À qui vous tient d'appeler à qui vous rendre visite. On va à s'y reprendre. T'as la comique qui dit ça au belle vie quand bien. Si on bat toi pour aider la société na biso, aïna bango, bata pour aider la République démocratique du Congo, ba finga kabango azala elo. Allez lelo yo bino boyo ko mariage ya, siana okoma komoni arrivé à sila na mariage ya domaze et sali nini, ni éclat ni beauté. Non événement et ça le long côté. Et puis vous comparez Siana za leki musika pa ya domaze. Tant vous avez comparé domaze na Siana. Est-ce que vous avez un âge? Oh, domaze baleli na âge au Siana baleli. Siana za mwana muke atali ki star na yete, aboya bala na reda, abonya bala na ye. Sera continuer art na ya continuer, mais le mwezana nous moite. Et le mwezana nous bien. Et belle vie kandi azobalisa belle vie aformaka ba mon polote basi ya inikate nganda basoso te mwana mwasi nyonso toza pembeni na belle vie oyo akabwana pembeni na belle vie seke aboya baconseil parce que belle vie soso mpe so baconseil soki ozaka moto olingi opinyata vino mameta okokima. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous avez partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Cometox, l'essentiel de la presse. Papa Kouloutou, la famille Bota, Moutou Kamabé, DSASD, et Bomaka, l'essentiel de la presse. Voilà, merci beaucoup, Nabino tout, vous avez
Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, et si quand nous avons enregistré l'émission Oyo, bandeko nyonso boza de partout, na pesi bino ba mbote ebele, o bozolanda biso vraiment na ba province ya République démocratique du Congo, ainsi que na diaspora na Afrique, bandeko nanga ebele na moni bandeko nanga Afrique du Sud ebele, balandaka nga vraiment, merci beaucoup na ba famille Oyo bazolela, mes condoléances na bango, Oyo ba koufeli vraiment. Il y a bango ndeko et puis nazo pesa ba condoléances na Igor Detan o akufeli le kinaye vraiment to kozala wana na matanga un artiste et comédien Igor Detan et na Jenny Kenge to ko assister bino vraiment et ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso o bazo fêter ba mbotama na bango lelo ba joyeux anniversaire na bino Kedi Bonheur et Nzamba Pambola bino abatela bino. Voilà, merci beaucoup na bino tout besoin na biso na Active Final Télévision. Merci beaucoup na ba commentaire na bino, merci beaucoup na ba abonnement na bino ndenge bozo s'abonner, merci beaucoup na ndenge bozo partager ba vidéo et nazo benga ba ndeko nyo surtout bozo na Active Final Télévision. Désormais, je crois bien bozo landa ba gag, bozo landa ba film et puis moi aussi votre humble serviteur Jerry Kobetox excusez na sali ba gag et ça on a kati on a lokola kilelo na matanga moi na warrior a c'était moi na goloa et tous en dokizoba to commis vraiment pas mal de gags wana bolanda yango penza na bokebi nyonso malgré comédie mais tozo sala quand même tozo pesa les sommes moko wana tozo pesa ba conseil na ba gag na biso grâce il y a chaîne Oyo Active Final Télévision Oyo pesi biso opportunité motona nzambe m pesi biso opportunité à 12 Samonter et puis Jerry Kobetox, les Nzulukab, si la raté scénario, c'est une opportunité, on a tout comme la Nobagag, et fait et ça l'a bien. Voilà, en tout cas, ma famille Bota Nyonso de partout, papa Kounou Nabino Yeyo, Bozo Bakiti Bovanda, Mamita Dina de Belgique. Bibishi Yesanga, ye tozalakane awa, tozalakane pesu awa. Ginette Boula, nazole la bino mabe Bibishi Yesanga, ma sœur, pese langa bof mbote. Ginette Boula, pese langa be mbote. Et na bosalite maman José Lusalusu, ba mbote na o famille bota toujours. Gina mabia la yebisa Fortina, azoyo kanate, famille bota. Et na pesi ba ndeko nyonso boza na groupe WhatsApp famille bota wana ezali ba fan ya Belvi Kandi géré par Jerry Kobetox pour na kozora moi ba lien ya film et kozora ba lien ya ba émission namoni Gina Mabiela namoni Bianca namoni ba ndeko tout baza wana Denise Église de la foi donc ba mbote na bino bile je crois bien ba ndeko nanga bozotala nga ba ndeko bozolanda nga film na bino armes de la guerre, armes de guerre plutôt, armes de guerre, Mama Silisiango, l'épisode il y a l'icolo. Bato ebele babanga kosala nombre des épisodes au Belvazo sala. Bakomara nina ba 15e épisode. C'est bakomara ba tchocha kaka. Mais kokoma lelo ndenge Belvazo koma 14e épisode, 15e épisode, 16e épisode, 17e épisode. C'est pas donné à tout le monde. Parce que YouTube to ebi ndenge ezalaka. Ah mutakufa kate, ah ezako piquer ba crise na ko sambwa. Film no pe, so ebo komate ko beta nzadi. So ko zana makamute o beta nzadi. Donc Belvi Kandi arme de guerre. Bon mon ndenge film esili. Déjà dans le film esili mbaramako toi affiche asika, film asika. Nous, c'est le professionnalisme. Donc, il faut être organisé comme Belvi Kandi. Il faut être organisé. Donc, film et Sili, pas qui premier, pas qui dernier épisode. Mbalamoko. Aboua qui Mbalamoko affiche épisode à Sika. Si quand il y a bino bandeko boyaka koloba loba wa. On dit que pourquoi on va taper besoin de leçon pas Belvi Kandi. Donc, Belvi Kandi, c'est l'industrie des cinémas. Belvi Kandi, professionnalisme.
ça te que au film esili bozela na botala na émission ba 15 minutes te. Et ça te que au film esili botala na ba rediffusion na est-ce que rediffusion ya film na YouTube eza. Kuna nyonso eza libre. Bako baka pe 4 épisodes mbala moko twa et que ne kopelela bino kuna. Siko yebisanga Belvi Kandi asisi film na 17e épisode. 17e épisode film esili mais mbala moko twa affiche à sika ya film à sika. Sikoyo nga nazotuna bandeko na ngai. Omoni hein? Il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Pourquoi tu as bobi te Belvi on peut te fingi mingi. Belvi on peut te critiquer ba critique à ma bébé mingi. Mais au-delà de tout, azo ça la fierté à RDC na cinéma oyo aussi la osala te. Papa kuluto lobi yango na lobi yango. On a lobi que Belvi azo ça la fierté à cinéma. Oyo aussi la osala te. Ce qui est Belvi azala 10%, si la zala 2%. Alors, betu ni baou différence yena. Donc bande onanga famille bota il faut avoir confiance ya Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Maman Koma maman Morote, maman Arayi Koshi, maman Chikicha Chacha. C'est ça ma solo. Donc bande onanga film na bino komo ndenge sili wana. Je crois bien mutu na mutu a tiré leçon na ye na film wana. Mutu na mutu azui moi part na ye. Tala mokili ndenge to otambola Belvi azawana ka pona koteya. Pona kotalisa batu tala ozo sala suka nango ezaboye. Même si ndeko na biso sila kuna ba film ezaka ba mboa kela. Oyo ka titre mo boye mboa kela. Mais Belvi Kandi musala neza te ke asa la film po bakela batu ba mboa kela te. Po bango mongo ba communicatrice na ba communicateur ba lobake titre film na biso ezaboye. C'est déjà trop tard, c'est déjà trop tard. Boye na boye. Donc on les bossa de la population film édifier population et orienter population bino bossa des films pour rendre dans ba compte ba guerre na bino boluka na internet. Bato na solo ka bozonga bato. Soko za mutu na solo ka zonga mutu. Belvi Kandi azawana pona kobwakela bato bambwakela te. Belvi Kandi azawana pona kosala musala oyo nzamba tinda ye. Soki bozelaka Belvi Kandi te mali boso chera te. Côté na ye mobimba yango à travers ba film. Azoteya. Azotalisa bato parce que biso na moi ba papier miso ina ba ibisa biso ke cinéma eza na port nango ya apportaka na société et puis na mboka. Mboka peso rezo tambola mabe ba comédien ba artiste ya cinéma boza na part na bino ya côté ya bato. Boza na part na bino ya koloba. Même si comme moi pe ce comédien lobby boye même celui comme moi boye bato baso déclarer parce que comédien ça peut mon lobeli ya peuple. Alors Belvi Kandi a tondi ça ba critère wana qui est na société na République démocratique du Congo actrice mo boaza wana asala ka ba film pona kotalisa muntu tala mabozo sala e kosukelo boye tala kotonga bato tala kotinda bato ba finga bato e kosukelo boye tala kotiko bwakela bato maladi tala ko bwakela bato bampese bambasu e kosukelo boye tala kosala bana baninga mabe e kosukela oboye tala konyokola mwana ya ndeko na yo. C'est ça biti ya cinéma yango wana. Cinéma ezali ko avertir mutu oyo azosala mabe alongwa na mabe. Obola kisendenge kosukela etanga osala mabe. Ezaka ate topesa musala nyonso na ba pasteur de la foi. Oh, pasteur de la foi, papa pasteur musala bango nini biso pe bato théâtre bata maboke to ana bar na biso na société to apporter nini na République démocratique du Congo. Yango so mona Belvi azo punda. Moi quelques personnes ata bato nyonso surtout congolais a pasi Kabila lelaka na réussi ko changer mutu wa congolais te. Mais Belvi Kandi ça ba film ne quand même mutu tala ngai fona vina tambola boy.
mwana mwasi atambolaka boye tala lelo bana basi nyonso tu oyo bayimitaka belle vie na bio basaka théâtre te oyo bazala bandako balobaka nga nalingaka belle vie nga nalingaka belle tala bango bazaka trop doux trop simple bazaka kimia c'est ça image oyo artiste faut lakisa liboso ya bato yango wana artiste faut lakisa bato image moko te mnoka eza na position loko ya kofinga bato te artiste faut lakisa bato liboso kaka ke yo nde oyebi koloba koleka bato nyonso tu te donc bandeko na ngai ya famille libota na bandeko na ngai babakuku parce que nga nasepelaka mingi babakuku batalaka nga bakomprenake baba papa kulutu ozala papa kulutu ya famille libota mais olobaka kaka bosolo pena na émission na yo masolo ya belle vie bandeko lelo baofingaka belle vie bakoregretaka un jour bakofukamaka bakosengaka pardon mais matoi ya belle vie kozala ya kofongama mpona koyoka bango mais mpona komona bango akomona bango ti parce que bopesa opportunité na bandeko ebele bazwa mpe opportunité ya kofinga belle vie kandi donc ekozala déjà trop tard kaka bino mo nde bolobaka o titre ya mami na bino trop tard donc famille libota je vous invite ya kozala déjà prêt ou prête ya kolanda film na bino ya sika mariage triqué mariage triqué. Donc, famille Libota, consommons belle vie pour mariage triqué. Arme de guerre et Sili. Mariage triqué et Zoya. Ça me dit, on dit que belle vie, maman Bema Benano. Tu as une rediffusion de la chaîne. Donc, créer une émission de ah, maman. Bando, bando, tu as filmé Kakaboy. Non, tout c'est quand même, belle vie à organiser. Au moment où on a fait un tournage, au moment où on a fait un côté au film chaîne Singamour et Katani, pas qu'il s'en va Singa chaîne Zong. Belle vie, sur un film. Et puis, belle vie va tiroir et comment on vend la bouille. Tiroir et comment on vend la bouille. Bon, ma, zoa, on a. Voilà, bengi kelo qui bimbi. Benda tiroir, Totoni le défendeur. Benda tiroir, soit film oyo. Allez, chango wana. So, otala na kata boîte boye, ba di film evandi wana, ezela chacun à son tour. Problème sont quand on est bâti mariage triqué boye. OK, ne retourner le souté. Et ça la tiroir. Eza na tiroir bandeko na ngana ko sabino te famille bote yango na bisa babino biso tozana ta ya ko se distraire te biso tozana ta kaka ya musala na musala consommons belle vie consommons maman comment consommons Poutine de l'écriture consommons Tabita ya ba comédien donc cela veut dire bandeko na nga promotion yango wana toza la focus belle vie, tu consommer belle vie parce que sans belle vie, en tout cas, on a évité ce qui pena Mahamoubé Moussou et évoluer dans le théâtre parce que les rebelles peuvent apporter ma porte na bango mais belle vie quand dia zande moto gachi. Voilà. Lobby to monaki belle vie kandi. Je crois bien azalaki na Mahamouya pasteur de la foi. Belvi kandi aza mutu oyo aza na humanisme aza na luzitu aza na considéraka mutu vraiment parce que soko lobi o Jérémie no pe bolekisaka papa kutu bino pe bolekisaka Belvi na ba pete o aza na lelo famille bote aza na simane o lelo ako boya banda ko boya ne batu mususu bayaka sans impact sans idéologie azwa kuboya ka batu mais Belvi na ba pete o aza na lelo soka bien no tirer to letse ba pete to letse couronne il y aura des morts mais Belvi kandi
à considérer abato to le bika pour la passer de la foi to le bile msusu Belleville au monde a ke rendre visite a oki ko tinda pe bato na ke ko rendre mutu visite mutu mobo o ka na mutu mobe a surprendre ye tala komi ki disa o Belleville kande ala siko bato aboyende na société na biso ba inaka bango bata boyende na République démocratique du Congo ba finga ka bango azana eloko te aza kutu kitoko pete aza pe eloko te banda Congo mais okomona mutu aboyende mutu azo sunga bato donc il a au moins Belleville kandi toujours prière toujours ma bonne Nelly a prier qui ensemble na pasteur de la foi na église mobimba yoka biso donc et les gars qui kitoko et Belleville kandi na mariage ya Siana lelo o mariage ya Siana o bato bani basale la polémique na mariage ndeko na biso Domazé que j'ai sali. Félicitations à toi ma sœur. Pourquoi les lobino ba comédien nana ba comédien ngana te pourquoi les lobino des idiots boza pemé na sila des mal appris au boza pemé na sila wa osala biso ba biloko okaka ba biloko poko tant bozo comparer Siana na Domazé na intention nini et puis bo tiango polémique pona nini. Si la tango baza mutu aza na pasi alingi rendre visite ayaka te si la kendaka na ba mariage si la kendaka na ba fête si la yaka matanga retard na ebité Belleville mutakoma bangisa sila ko ya ba matanga na ebité Belleville mutakoma bangisa sila ko kende ko sunga ndeko ola misusu azobelela si la tika charge nyoso tuna mutu a Belleville au monde bazobelela comédien bazobelela comédien za na état moko critique si la revanda kimia ni enveloppe à kotinda mais soki kaka eza matala na ya mariage wana sila yeko bwakama wana sila yeko kumba bandi na ya bandeko bapesa kata ba conseil te ali ba ye fête ezali constat o ngana sali kolobela mutu vérité za ko fingete bandeko o ngana oloba sila za ndeko na biso mwasi bandeko boza entouré na sila marqué pour apporter laquelle le côté pour passer conseil si c'est réellement ça mams si c'est réellement ça muté mamalam il faut qu'abola rabosu na soit disant bochaki azana bosu ko les kabel il faut qu'abola on a bandingo bazolela ça fait au moins 3 ans depuis na mona asila bosila ya kaka ba fête ba mariage ayaka jamais makambu ya matanga moko boye matanga on peut se voir ya suka. Et puis matanga mingi oya ya mutu aza penché côté na ye mais soka za leka comédien mo boyo kaka boye eza pasi posila ya to lela na baninga o bazolela kolela mo zaka ya matanga te na bato bazolela ke comédien zui problème boye mukuma no so botikela ka Belleville ale soka sali essaie de panama na mida bandiko tuna Belleville mo sala kanani azaka mutu mo koleka sila to chaka bongo to sali skonde. Parce que si la ligne au kabate, si la ligne au kaboula, la baninga de. Pour venir par communicateur, par communicatrice, tous les bandes des idiots là, baton à kae, à kabarate, ma boko flambeau. Biso to bien mon nini, ma kamoye le garanda, ma biso to bien mon nini. Allez, le lobby nous suit mariage ya, si ana o aza mwana mukie, o azata na aza musika na Domazé. Mais bon, bo sali bo tout kaka Domazé obike ebenga na kamoka bino ba idio boza pembe na sila bino bakomisa ka batu ba kuku na makasi bokomisa batu ba kuku na makasi parce que bande bo ebele ngana yebi bazala ba famille bota leti mwana mobali o azaka soki na Rwanda bakomo benga soki bishop c'est famille bota révoltée. Combien de fois qu'on l'a nanga ngana dinga Belleville sa sœur nanga il faut na koma kolobela e papa nda ba idio wana mwana mobali wana soki tembe na kochana ba témoin mwana mobali bokomo benga bishop wana
Kimboma. Même moi, si na yewana saka bémission na yebi. Combien de fois Kimboma anda ko bonne rapport dans la famille bota ngabi bon ko dans la famille bota ngam na yamba ka famille bota za olingi ka ser na yo oza fan na ye o ngala za ka famille bota. Allez lelo yo bino boyo ko son mariage ya siana bon moni arrivé à Sila na mariage à Domaze et sali nini ni éclat ni beauté non événement et ça le côté et puis bozo comparer Siana za leki musika pa ya Domaze tant bozo ko comparer Domaze na Siana est-ce que botali pe na âge oyo Domaze baleli na âge o Siana baleli boza mitema mabebi boza pena mitema mabebi Domaze batu alobine no côté mais bon bozo mariage ne kalokwa bino ko komisa batu ba famille bota nini ba kuku na nko bolemo komi donc Domaze akomi abakuku selon bino lokwa bino ko komisa batu ba kuku na nko bozongisa Yesu na mitema na bino si anaza mwana muke atali ki star na yete aboya bala na reta aponya bala na ye soka continuer art na ya continuer mais le mwezana nu mwete et le mwezana nu bien et belle vie kandi azobalisa belle vie formaka ba mon pondo te basi ya imika te nganda basoso te mwana mwasi nyonso toza pembeni na belle vie oyo akabwana pembeni na belle vie c'est que aboya ba conseil parce que belle vie soso peso ba conseil soki ozaka muto olingi opinyata vino mameta okoki ma belle vie alors belle vie azobalisa botika ba comparaison ezanga mutu na makulu bino boka comparer kaka Sila ayena mariage à Domaze pona nini bo comparer que Sila sala combien de films par mois belle vie sala filme combien de films par mois poni bolobela ngote pona ni bolobela te fille Sila kena orphelinat moko boye apesi bana babola bana bitike biloko weka osala ngo matala na te pona ni weka osala matala na kana biloko ezangi tina feti o mutu yemo sa sali nyonso yo yeka loko l'invité soki pe une enveloppe na ya 200 soki pe ya 300 non événement botika biloko bandeko na bozongisa Yesu na mutema mama Gerta aza na Jérusalem aketala bandeko ya Yesu atikela biso liloba tozongisa Yesu na mutema mwana bato abali mwana muki abali bolingo tombola ngo et puis na bino surtout mingi pa ya Sila ezaka bana baso abitula soko tali pa ndeko na biso Sila bato balobelaka na émission bana basi na bango no so bitula basi batika représenter bango tapo na chef du quartier que chef du quartier olikamuna batika représenter bino mais bozoya bolingo critiquer mariage à mwana abali nanu akopa kolaka poudre bamba ba monye malunga mais bino il faut déjà 48 couches ya nyovi likona ngo bakisi na bilina opetikisi na biloko bazo saila bino na ya mama sokola eza pasi bozongisa Yesu na mutema c'était votre humble papa Kulutu soki ngate mutu na lobeli bino botika Domaze za sœur ya belle vie aza sœur ya Sila pour comparer mariage na ye pour déjà polémique pourquoi tous ces bandes des idiots bano ba respecter ba tata na bangote ba ya ko manquer ba na internet allez ba mwana bazana sima Sila pour ba lukela ka bato ba problème na nyoso bozo sala bozo commander carrière ya Sila bota tant bozo la makaba bota la ba nombre de vie bota la ba nombre de vie à belle vie. Voilà, merci beaucoup na bino tout la biso na Active Final Télévision, merci beaucoup na bandeko tout boza de partout mami Dalina la maman chérie à moi si famille Bota à Londres et maman José Lusayusu na ebité sœur nanga Anima Longa maman ma passe na Montréal na ebité à Kenda wapi sans oublier sœur na biso ya Anima Kwakala tanda bango na motalaka bara basio ba soma misapi na libulu anyoka pona koluka likelele banda koteka ba voice na ba matière abato po ba lesa bana ba mbongo bana mo pe na ba classe ba zwate bana mo pe ba jingi tata kana na classe mayele za na classe ko ba lesa no ba mbongo sanité ser na ngani makokala depuis Montréal na pesa ba mbote be pesa pe bon frère na biso mbote na pesa ba mbote be na mama Fifi makuta depuis États-Unis Gigi Katema depuis Arabie Saoudite ba mbote be na bino tout bolandaki papa Kulutu famille Bota
Boz à l'après, ou prête, il y a un film, il y a un mariage triqué, écrit par Elvi Kandi, Poutine de l'écriture, maman, maman, mon. Donc, rien à dire. Et Botika a toujours branché la chaîne Oyo, Active Finale Télévision, pour le théâtre, bagarre, ou tous ça et la bino. Ce qui nous a besoin de dire, tout le monde a